Fimbu News, Ken Piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbuna Film. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie. Contactez Fimbuna Fimbu News avec Ken Piana. Avec Ken Piana. Donc pète à la gata ma copine. Il faut suivre Fimbuna Film. Tolobi tuko na Fimbuna Fimbu. Biso na bino. Toko pète à la gata ma copine. Donc pète à la gata ma copine. Ken Piana. Fimbuna Fimbu News, Ken Piana officiel. Alda! Ken Piana! Nathalie Makope! Le cabinet Dr Hakim chez Bijosé, numéro 1 en Afrique en phytothérapie, spécialiste dans le traitement naturel sans opération de maladies telles que myome, kyste, fibrome, hernie, prostate, hémorroïdes. Vous rêvez d'avoir de longs cheveux, de barbe, de poils et des favoris. Pas de soucis pour vos problèmes de règles douloureuses, obésité, vergetures, tampons, boutons, gros ventre, carie dentaire, mauvaise haleine, blanchissement des dents. Ne vous inquiétez plus. L'anti-tabac, l'anti-alcool, anti-drogue. Plus de panique pour vos problèmes intimes. Le cabinet Dr Hakim chez Bijosé a un miracle pour l'élargissement et le grossissement de la verge et pour le grossissement de sein ainsi que de fesses. Retrouvez-nous sur Rond-Point Victoire, Marché de la Liberté, Kita, référence Maison Bongo, commune de Ngaba, Cité Verte. À Brazzaville, nous sommes sur Texaco, Latiémé, Makelekele, 089 86 27 692 081 99 91 102 05 360 82 26 et 04 487 51 15. Docteur Hakim Alobi, maladie nyonso ebikaka sauf la vieillesse et la mort. Voilà, merci beaucoup. Bana Congo, Banderotou, Bozolanda biso partout à travers le monde. Balobi, lelo eza lelo Ken Piana na ye. Kopé Sabino vraiment émission lelo na la Sabino ba témoignage. Ya mwa makambo mingi to sala rapé na Kinshasa awa. Lelo na ye na centre ya Dr Hakim Kambala. En tout cas, bandeko boza pété, bozala toujours branché. Na centre ya Dr Hakim. Nalaki Sabino ndeko na biso ya mwasi abenganga ça fait 4 mois. Mwana mwasi azalaka na ye moke parce que ebele o bolandaka biso mingi bobulaka makambo to salaka eza neti ba aventure. Ndeko na biso ya mwasi ya dérangeanga na téléphone grave asengaka aya kozwa pe ba traitement chez Dr Hakim. En tout cas lelo bokotala to ko incliser ba photo na ndenga azalaka avant. Bokomona ndenge akomi lelo. Donc en tout cas chez Dr Hakim solution ya masolo o etali bana basi eza awa. Lelo naza sir bandeko nyonso tu o ya basi na mibali o bozolanda ngai nakosenga mama zala na papa pembeni parce que ba père mususu bakoya ko tricher père bakomona mama oyo po Dr Hakim avimbisa na ye bana basi mais il faut to bandola sabino sko bana basi moko Dr Hakim atusha po forme o Dr Hakim azopesa bana basi. En tout cas na kosenga bandeko na biso o bozali ba célibataire
vraiment bomela soi kaka na musika parce que nzoto bokomona lelo eza nzoto moko na yebi te nzoto lelo mwana mwasi ekomi soki bozotambola naye bakar nyonso bato bazobalusa misu donc nakomi oyoka na soni nabengisaki ye nalobi yaka nga mutu na mema awa yaka opesa mwa témoignage po ebele bamona neti tosalaka théâtre ebele bamonaka biso neti baken piana wana mpe bilobaloba bokotala lelo bino moko nalobaki na profite ndenge docteur Hakim mpe aza na biso na Kinshasa toopese déjà babord et tout en tout cas bandeko na biso ya mibali oyo boza bacélibataire bo déranger nga te vraiment eza émission et esenga nasala yango kaka bongo donc lelo tosala na docteur Hakim mwa muke mais témoignage mingi ezala par rapport ya bateau oyo azotraité. Docteur Hakim, bonjour. Oui, mbote ken piana na pesi pe mbote bandeko nyonso oyo bazotala biso de partout dans le monde. Donc toza kaka ndenge tozala. Bon retour. Merci beaucoup, tozali. Docteur Hakim, bato mosusu balobi Docteur Hakim soki alimwe Kinshasa boye c'est que banyongo eleki ebele bambongo ya bato ya batraitement ekangami na maboko ya Docteur Hakim azozwa solution te mais quand mpe ko expliquer biso mpona bato batambusi osango lokuta bon. Ah, rien, bato batambusi nga solo sango lokuta te, c'est-à-dire cabinet Docteur Hakim ezali boye, c'est-à-dire nga eza lokola ba tradi mususu te, c'est-à-dire ozwi nzungu ya mai otie okatikati ba matiti otokisi o bando pesa bato ba bidon. Voilà. C'est-à-dire ba produit ya Docteur Hakim eza ba produit bien fait, c'est-à-dire ezo senga te ezo mona lokola pa produit oyo. Docteur Hakim asthme. Pona bato bazana ba problème ya asthme, bazana ko pema malamu te, bazana ba problème ba sinusite. Eza bien fermé hermétiquement, c'est-à-dire ata nga Docteur Hakim na minito nazana Dar Salam te o kende o kuta produit nanga na Dar Salam. Voilà. Ata nazana Lubumbashi te, nazana Goma te, naza wapi o kende o kuta produit eza ya Docteur Hakim mais naza toujours en contact na batu dangai, batu oyo ngane na solo kana bango na ko expliquer o problème na eza ndeni. Esengeli ozo produit boye pona problème na yo. Donc eza problème ya ko mona kaka Docteur Hakim te na sala kande ba produit. Donc c'est différent na batu mususu quoi. Voilà, Docteur Hakim, na opesona nos félicitations, musala na ozo sala. Tozomona ba témoignage eza vraiment ebele. Na lobaki lelo na osalo surprise na yelo moko pe ya ba maladie o ba dérangeanga po ba ya ozwa traitement. Crisco Louva diletant ozozwa awa na osenga ndeko na biso mwasi akoya afan atelema pe na kitsa telema leta biso tosola aya atelema na el likolo pona te akoya atelemi na eka awa leta biso tosola biso mibale pona ba témoignage bandeko na biso vraiment ebele ya poto ndenge na expliquer bino na début ya émission en tout cas musala nyonso tu esengaka vraiment ba témoignage ya batu na bité mama okozala no likolo telemi na yo ata wana pe c'est bon donc esengaka témoignage. Alors Docteur Hakim, solution nini osalaka po lelo mwana mwasi akoma peut-être na forme ya ndeko na biso oyo na ya na ça fait 4 mois yango? C'est-à-dire na cabinet Docteur Hakim tozana ba produit ebele. Tozana ba pomade pona kosala massage ya masoko. Tango tolobaka ke no masoko ekreaka relation. Masoko ndeko na biso oyo akoki koloba tango azotambola na nzela eza ndenge nini. Est-ce que mutu muso aloba non masoko, est-ce que masoko nde eza libala, est-ce que masoko nde salaka ndenge nini, oyo masoko nde nabi mwasi ya masoko na mwasi azanga masoko botambola bakotala nani. Voilà. Donc masoko eza parmi beauté ya mwasi. Mwasi esengeli aza na forme, aza na mabele, aza na lisoko, ezosala bien tango azolata elamba nyonso akolata ba ekobimaka kitoko. Mais soki mwasi aza na lisoko te. Donc ozomona ke non elamba nyonso kolata elamba ya bien, mais ezopesa forme te. Ozotambola na nzela pe batiaka okate. Po mwana mwasi ata soki aza na libala, mwana mwasi alingaka kaka balula ye. C'est-à-dire tango akozoleka na nzela batu batala ye ba bouger ye kaka pona forme na ye kaka pona ata aza na libala. Mais soki ozangi lisoko na ebisi yo ndeko nanga nani otala yo. Voilà, Docteur Hakim, toyebi ke ba témoignage eza vraiment
est-ce que ndeko na biso ndenge azwi traitement boye peut-être moi badefa banduta esali ete peut-être bon produit na biso tozana ba produit tozana traitement ya nduta tango toloba kozana nduta eza kozala salite c'est-à-dire okomona pe mutu mususu ozana yo munene me pola na nduta donc nduta ebebisa yo mais produit ya kosala ya kotraite nduta eza na cabinet docteur Hakim ezali toza okosalela oyo tukome okosalela natural jeli nduta na ye kosila so ndeko abimi nduta eza produit na biso ya kovimbisa mabele na masoko ebimisa nduta te eza produit naturel sans complication moko te na nzoto eza pomade ozosala massage tongo pokwa elingi koloba bato mosusu akotuna no docteur Hakim pomade ya masoko eza combien pomade ya masoko tozana ba pomade ya $10 tozana ba pomade ya $20 voilà mutu mosusu akokanisa ke noso ya sombika pomade ya $10 ou bien $20 masoko na ye komi na niveau ya ndeko mwasi ndenge eza wana non alors docteur Hakim ngai na zozongela yo leta toso la masola bakisi nazwa mwa témoignage muke ya ndeko na biso ya mwasi mama boni Voilà mon papa. Kimi ezali hein? Ezali. Bon, nayebi te soki bandeko o bazolanda biso ya na poto baza vraiment ebele. Oko expliquer biso osalaka koma po koma na centre ya docteur Hakim. Voilà. Alors, tu vas continuer à biso. Yako telema na moni mama zoko koloba vraiment te. Azoko koloba vraiment te. Alors, docteur Hakim, en tout cas, nga na kopeso kaka yako telema na pesa yo kaka ba félicitations vraiment ebele na musala ozosala. Alors, pona ba papa oyo bazobela peut-être ba prostate. Na yebite solution ni ozozo parce que tout le monde a père na biso pe prostate dérangeaka azwaka solution awa na kati ya centre. Oui, pona prostate tozoloba déjà tolobaka na bandeko so oza mwana mobale o remarqué déjà oza kosuba masuba na yo eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima malamu te oza kosuba masuba esi échanger couleur yeba ndeko na ngai déjà que oza ko développer prostate ou bien ozo remarqué déjà que non na butu moko oza kolamuka osuba 2 fois osuba 3 fois yeba déjà oza ko développer prostate c'est-à-dire prostatite na yo eza déjà ezui déjà inflammation na tango wana kozela te keno masuba na yo ekangama nde oluka docteur Hakim ozwa solution nango tango ezali nano na début wana c'est le moment ya ko prévenir que prostate wana ba opérer na yango te nde awa tozana ba prévention tozana ba produit oyo ya ko prévenir mutu oyo azana prostate azo développer déjà prostate pona kokata keno azonga kosuba normale ala muka 3-4 fois te na mbutu moko oyo masuba ezobima suna vitesse te ezonga kobima na vitesse ozo mona keno ba bilenge bazalaka oza kosuba masuba eza kokende au-delà mais yo lelo komo suba masuba na yo ezokende pas même 1 mètre déjà yeba keno ozo développer prostate awa tozana ba produit ya ko traiter prostate bokanisa kaka te keno prostate ezali traitement oyo eza kouta par rapport na bato oyo baza kosala makambo ya papa na mama mingi nde ezobimisa prostate non prostate mususu eza kobima par rapport na ba infection mal soignée oyo bato ba héberger pendant longtemps na nzoto eza pe ko développer kosala ke non prostate eyela yo mais awa na cabinet docteur Hakim chez Bi José toza na solution pona toutes sortes de infections quelle que soit infection na yo oumeli nango mingi et si la kate omela bakisi ya mundele pas voir même okoma obima soko ozotoka solo kaka ya kisi nde ezobima oza kosuba solo kaka ya kisi nde ezobima mais après quelque temps okozonga boye ba infection na ezongeli yo kaka biso tolobaka infection ezali maladie oyo ya kotraiter couple infection okotraiter couple pona nini yo papa yo mama soki oza na infection mwasi nyonso oyo ou bien mobali nyonso oyo bimaki na ye déjà
soki o traité infection ozongeli ye infection wana ekozongela yo lisusu nde tolobaka il faut ko traiter donc groupe na yo bato tu oyo place otikaki banani wana il faut ko traiter yango infection eza na ba conséquences ebele na nzoto bato bakanisaka kaka ke non faiblesse sexuelle kaka nde eza na base ya hémorroïde kaka nde eza na base ya faiblesse sexuelle donc faiblesse sexuelle mususu eza kobima grâce ya ba infection oyo o hébergea pendant longtemps na nzoto yango wana esali ete inflammation na niveau ya prostatite lelo masuba na yo ebimaka su na vitesse te donc tango soki mutu aza na prostate c'est normal aza na faiblesse sexuelle po eza organe eza place moko eza ko participer na makambo oyo ya couple neto lobi ko bomba infection na nzoto te soki oza na infection yeba ke ekobema yo na faiblesse sexuelle infection pe eza ko bebisa semence semence oyo tobengaka spermatozoïde c'est-à-dire soki yo oza na infection papa okomona keno spermatozoïde na yo ekozala ya kokufa spermatozoïde na yo ekozala na vitesse na bana te ekozala na vitesse te ekozala na mobilité te c'est-à-dire okobanda ota osangani na mama okomona keno mama akangaka zemi te abokaka soi te yo pe mama soki oza na infection ekomemela yo okomi na ba complication de règles okomi na ba règles bloquées okomi na ba règles abondantes okomi na ba règles douloureuses donc nyonso wana pe ezalaka base ya ba infection na awa na cabinet docteur Hakim Shebi José solution ezali bobengi biso kana numéro wana plus 243 84 06 55 760 plus 243 84 06 55 760 po bato mususu bakanisaka ete cabinet docteur Hakim tozaka wana pona kokomisa makata ya bapapa na bekoma munene pe mulai pona kovimbisa masoko na mabele non tozana ba produit ya kovimbi ya kosala ete likata ya papa ekoma mulai pe munene tozana ba produit ya kokomisa masoko pe mabele ekoma minene mais toza pe na ba traitement très efficace ya ba maladie oyo balobi incurable awa toza nango ba produit oyo bozomona na table eza mindele te eza ba produit 100% congolais. Voilà. 100% congolais. Voilà, alors maman na osenga za koto docteur Hakim omeka ko expliquer biso ayaka ndenge nini omeka kopesa biso pe moi témoignage ba produit nini oyo esalaki ke mama akoma peut-être na taille oyo azanango. Bon que ndenge eza boye ye abandaki traitement nga na yebaki te aleka kaka ndenge alandaka bapublicité na biso na baémission ya kini aleki na cabinet asombi produit moko ya $20 abandi kosalela pomade wana pomade esili atiki na ye pe c'est-à-dire ntango ayaki kosomba produit wana atunaki te bato bakanisa ye peut-être ndenge bato bamesana bayaka kosomba baproduit asi azwa baexplication ye azwa kaka pomade moko asaleli mais atiki amoni ke alobi peke no o bakisi na bango eza lokuta tala nasaleli pomade moko evimbisi nga masoko te donc jour moko sikoyo abande kobenga na cadre kaka omoni ndenge bamalade bazalaka azobenga na ndenge kaka ya nko aloba babilobela mais docteur abi ke adérangeanga pe moi trop parce que numéro na yo ya 84 ozo pesa biso balobi eleka beaucoup plus na WhatsApp yazala benga ngona ndenga normal azala zo yo te ti esali aye koto yo yango na lobi traitement ebandaki nde nini est-ce que azala ki déjà munene azanga eka ba fesi na sima ou bien yo bobandi na traitement wapi ya bandi traitement maboko na moko. Donc yo moko je pense ce qui a repéré biso ba photo na ya kala bo illustrer yango déjà bomona azalaki ye alingaki akoma munene akoma na mabele ya minene akoma pe na masoko ya minene alobaki pendake no soki aleki bati ya eka c'est-à-dire nde yango wana asalelaki tozana ba produit oyo ya komela pona mutu afungula nzoto mais batu baye bakaka keke no batu mususu nzoto na bango ezofungwa mate bazoya minene te par rapport na ba hémorroïde. Voilà. C'est-à-dire batu mususu bazana ba hémorroïde oyo ekomi meme munyaga. Tango hémorroïde na ekomi munyaga, munyaga tango tolobaka soki ozana hémorroïde ekomi na niveau ya munyaga. Batu bakokanisa ke ozana sida mais eza sida te mais eza hémorroïde. Voilà. C'est-à-dire soki ozokende batu oyo bayebi ko traiter hémorroïde wana munyaga, okomela bakisi na bango ekosala eloko moko te, oko dépenser ekosala eloko te. C'est-à-dire nde tolobaka hémorroïde eza maladie oyo ebomaka nyonso. Voilà. Donc kobomba hémorroïde na nzoto te soki hémorroïde mama o remarqué des choses na hémorroïde yeba eza danger yeba tango za na hémorroïde même. Le cabinet
cabinet Dr Hakim chez Bijosé, numéro 1 en Afrique en phytothérapie, spécialiste dans le traitement naturel sans opération de maladies telles que myome, kyste, fibrome, hernie, prostate, hémorroïdes. Vous rêvez d'avoir de longs cheveux, Des barbes de poils et des favoris. Pas de soucis pour vos problèmes de règles douloureuses, Obésité, vergetures, tampons, boutons, gros ventre, carie dentaire, mauvaise haleine. blanchissement des dents, Ne vous inquiétez plus, l'anti-tabac, l'anti-alcool, anti-drogue, plus de panique pour vos problèmes intimes. Le cabinet Dr Hakim chez Bijosé a un miracle pour l'élargissement et le grossissement de la verge et pour le grossissement de sein ainsi que de fesses. et Ndandamae, Yamado. Retrouvez-nous sur Rond-Point Victoire, Marché de la Liberté, Kita, référence Maison Bongo, commune de Ngaba, Cité Verte. À Brazzaville, nous sommes sur Texaco, Latiémé, Makelekele, 089 86 27 692 081 99 91 102 05 360 82 26 et 04 487 51 15. Docteur Hakim Alobi, maladie nyonso ebikaka sauf La vieillesse et la mort. koza na hémorroïde obombi hémorroïde wana pendant longtemps omona pe non alikata na yo ezokudiminuer comme lokola ya mwana, c'est-à-dire papa mama soki akosoli kaka plat ebimi. Donc c'est possible ba hémorroïde eza na base ya kokomisa bongo ye tango ayaki azalaki na besoin ya kufungula nzoto ya kovimbisa mabele ya kovimbisa pe masoko nde to bandi kosala ye bandi kosala ba massage azwaki ya liboso amonaki traitement malamu te nga na yebisi yeke no kire ya masoko ezali kaka pomade moko te. Pomade de chaque maladie eza na kire nango. Kire esengeli kozwa ni 10 ou plus selon niveau yo olingi okoma. Abi mbongo ebele boy na abi bongo soki na $20 kaka okomi na masoko ya boy basi nyoso na Kinshasa bakokoma na masoko yango. Ko Dr Hakim oyo sali na koloba nini ezali sumu ubi osali eloko ya bien parce que tozomona kotambola ne pe na nzela peut-être akomi pe mal à l'aise Dr Hakim ekomi ba camion mususu ba pipi batu ba akosalisa pe batu ba accident na ba solution oyo zolie nalobi mwasi nyonso atasa mwasi aza na libala alingaka tango azoleka babengaka ye balingaka ye baderanjaka ye na ba niveau ba dimension yo zokomisa basi mwasi nyonso alingaka bongo soki mwasi obimi pendant une semaine bakipaka yo te ye oyo aza wana ayebisaka ngai o bambo babokela ye masque ya vieillesse oza na bakisi ya kolongola masque ya vieillesse ava wana to banda traitement nga na bi bakisi masque ya vieillesse ndeni oh non nazobima omona na bibi na ndako nazongi pe ata mutu moko pe abengi nga te na bi bien sûr eza na bato oyo biloko mosusu bato basopaka okonyata yango okomi na botutu to biloko mosusu ezala bongo na bi mais mwasi nyonso d'abord esengeli ko attirer c'est-à-dire okotala elongi na yo elongi na yo etonda ba bouton elongi na yo etonda ba tache elongi na yo etonda ba nini soki ozana ba tache tozana ba produit ba tache elongoli yo ba tache ozana ba bouton wana ekolongwa ozangi suki ekokola olingi masoko olingi nzoto evimba omona a partir ya biloko nyonso wana po bato mosusu balobaka kaka no onga so na bimika na mubali wana akimi ngai ozongela ngai susu wana lobake no nyar na yo eza ya kopola eza solo eza pe ya kofungwama nde yango wana biso tozaka na poudre magique mpona obongisa libolo ya mama ekoma normal ezonga ezala kitoko donc tango ozobima na papa atikala na posa mais yo tango libolo na yo eza mai libolo na yo eza ya kofungwama okobima na mubali lobi mubali wana akimi yo. Dr Hakim ngai pe okutani na mutu ya polémique tomoni awa eza oyo kisi nini oyo eza raka oyo ozomona bapapa ebele bazosouffrir na Poto na Kine na Lubumbashi na Kolwezi na Likasi na Goma na Bukavu
bazo souffrir na problème ya impuissance sexuelle. C'est-à-dire ba papa lelo bozo remarquer te que non, ba papa bazo kufa mingi koleka ba mama. Voilà. Pona nini association ya ba veuf ezalaka te kaka ya ba veuve. Ba papa bomi tuna katango yango yo kufi nanu te. Est-ce que association ya ba veuf eza wapi? Mais association ya ba mama veuve ezali. C'est-à-dire pona nini po ba papa baza ko kufa ebele ba papa ba kufa kana nini? Ba papa bazo kufa na souci. Tango papa ozana mwasi lokola oyo ndeko oyo azawa oyebi ke no mwasi na yo o dépensa ba mbongo pona ovimbisa ye masoko o dépensa ba mbongo pona osisa ye banduta o dépensa ba mbongo pona kolisa ye suki mais siko o remarquer no mama wana alingaka obeta ye ba 3 obeta ye ba 4 obeta ye ba 2 mais chaque jour alingaka biloko siko yo oza plat eza ko telema sute mama asise yo mama asimba oboye plat ezo telema te ba papa bazokoma na ba AVC na ba souci. Docteur Hakim, to sala raka ils a fortifié naturel. Voilà. Plus que da poto kuna ba melaka ba Viagra, c'est-à-dire c'est plus que Viagra naturel. C'est-à-dire mutu yo kanano, c'est-à-dire raka yo komelango et ozala soza nano na ozana hémorroïde ya ndenge nini ozana faiblesse ya ndenge nini ezala hotelema kate tango komela raka pla ko telema mais to ligaka beaucoup o eza fortifié eza traitement te mais soto traitaka faiblesse sexuelle pour faiblesse sexuelle les autres na ba prostate les autres na hémorroïde les autres na diabète eza ko uta na ba tension donc o wana eza ko mema ba faiblesse sexuelle mais ba maladie nyoso wana toza ko traiter yango awa. Docteur Hakim koki misanga question te batapoto bazo benganga ebele balobi Docteur Hakim a traitaka ba maladie a présenter biso manike ke azotikisa manike biloko nyoso melaka mais ti lelo balobi ozwano batu ya ko traiter mais manike nde mutasukisa yo mutu parce que au traiter na ba façon nyoso mais azo continuer bimela melana ti lelo c'est que Docteur Hakim pour na publicité sala ka anti diamba anti drogue peut-être ya solution za la rater. Wana ba makambo na bino wana ya ba polémique na bino eza makambo na bino c'est-à-dire zali au présentant manique de gens n'est pas bateau wana eza ba polémique na bino c'est-à-dire biso toza na ba produit ngana na kolandela malade telo na fimbo na sima c'est-à-dire mutu mususu akosomba pe kisi nae mais ameliki kirete c'est-à-dire wana ba polémique na bino moko lobi batunde bazotuna parce que tuna ye bokoyeba wana ngana yebi makambo na bino wana te biso awa na cabinet Docteur Hakim tozana ba traitement ya mutu oyo amelaka noix amelaka diamba amelaka drogue amelaka masanga amelaka cigarette alingi atika na volonté na ye ou bien alingi atika te tozana ba produit oyo kopesa ye atika tozana ba produit ezana bato ebele oyo bayaka peut-être pe kozwa kisi ya hémorroïde mutu mususu ako ezo dépendre hémorroïde eza niveau na niveau eza hémorroïde comme munyaga mais yo omeli kisi moko ya hémorroïde mais biso tokomelaki yo ki répond na hémorroïde ezali 5 boîtes ezali 10 boîtes mais tango omela moko ekosisa yo malade te c'est-à-dire mutu na mutu yo moko nde ozali médecin ya nzoto na yo yo ndo oza responsable ya nzoto na yo tango ozolandela traitement tuna po nazwa bato ebele ya poto awa tokosolola na ye pa Docteur Hakim kisi ki répond na kisi ya masoko eza combien na esi no eza $200 aza na ndeko na ye na kini atindi ndeko na cabinet ponga na pesa ki prix ya kire olingi masoko na ezala ya ndenge nini oya boy okosomba kisi ya $200 okosomba ya 300 okosomba ya $100 donc ezo dépend na niveau oyo yo olingi ekoma mais tango akotinda ndeko na ye na ba cabinet pona cabinet Docteur Hakim na Kinshasa toza na 5 cabinet toza na Kitambo toza na Rond-Point Victoire toza na commune Ngaba toza na Njili en face ya marché ya Liberté toza na Cité Verte na Arrêt Libulu à côté ya Grasse Market Brazzaville toza na Texaco la Cheme 99 Rue Congo non loin ya basasa ya Mkondo la base tango tindi ndeko na yo na cabinet yo opesi ye 200 ye atuni pomade ya fese combien bayebisi ye prix ya moko c'est-à-dire na batu o bazana Kinshasa basombaka moko akosomba moko asali nango 5 jours 3 jours esili aye mususu kosomba mususu bayebisi ye $10 mususu asombela ndeko na ye pomade ya $10 nde atindeli ndeko na ye na poto ndeko na ye na monika na photo Docteur Hakim nazwi koli na ngai ya nini ya pomade ok nabi kangela nga yango photo namona pomade oyo ya $10 paquet boîte moko nde batindele nabi pomade wana nde pomade kisi na yo yango oyo te nabi yango wana
osombi yango combien? Oh, $200 habité. Wana prix ya moko wana eza $10 ya boye. Oh, te boye na boye. Ngana tinda ki desa, ma aleki na cabinet balobi na bi, aleki na cabinet. Na cabinet toteka ba produit en détail. C'est-à-dire mutu akobanda kosomba produit moko mutu aza na miom abandi kosomba boîte moko ameli yango pendant 5 jours esili aye kosomba mususu basombaka bongo mais so mutu aza libanda par rapport ya kotindela ekoli na kotuna ye malamu pour que azwa kire mbala moko baza lokola bato ya kini te mais komona mutu ya poto aye kosombela ndeko na ye boîte moko pona miom asombeli boîte moko pona boye tango kosalela okozwa résultat te après bandi koloba docteur Hakim a escroqué kinga oh docteur Hakim a kosi non chez nous nos produits sont certifiés ba produit na biso eza étudié na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacologie c'est-à-dire ba étudier produit moko ke no produit oyo ya trompe bouchée produit oyo ya myome produit oyo ya anémie SS produit oyo ya diabète produit oyo ya ba infection donc ba étudier yango ba moni ke non eza compatible eza kosilisa ba maladie nde yango na totia yango na marché tozana ba document ya ba produit oyo eza na ba témoignage ebele ezali pona ba traitement na biso. Merci docteur Hakim. Tokomi na suka souci na ngezalaki na présenter ba trois témoignage ya ndeko oyo ya pe kozwa traitement na présence na ngai en tout cas natali changement ya ndeko na biso mais elingaki esala bien yepe malgré zokoka koloba te soki akoka kopesa ta numéro pona témoignage bato ya poto pona témoignage ekosala biso bien nayebi te mama soki okopesa ta numéro po bato mosusu apoto peut-être témoignage mutu aza na besoin ya témoignage ayoki déjà témoignage bito tolobi toza na bakisi ya kovimisa masoko ya kovimisa mabele ya kokomisa likata monene pe mulai ya aussi sa myome kyste fibrome ba trompe bouchée ba obésité carida lope miko po présenter biso bakisi nyonso toza na ya kosisa ba estomac et ulcère toza na kisi ya kosisa ba paralysie toza na kisi ya kotraiter bato bazana problème ya sida c'est-à-dire toza na longue vie pona mutu oyo azoa kokonda aza koya monene malamu te toza na ba produit ya ba nduta tolobi kozala na nduta tombene eza kozala salite toza pona ba spermatozoïde eza ya kobeba ya ba tension ezali toza na ya ba tache ba tampon yo si obebi loposo na bipakola ya kokolisa suki toza na ba pomade ya kokolisa suki ezali awa toza na raka pona kosunga batoza ba problème ya faiblesse sexuelle toza na ya diabète toza na ba savon pona ba tache toza na anti-njoko toza na ko traiter anémie SSAS toza ko traiter épilepsie toza na ba kisi yango ezali awa na cabinet docteur Hakim pe toza na ba masolo ya kati yo moko ndeko tuna docteur Hakim masolo ya kati masolo ya ba secret ya nzoto na yo oyo moyeto lobela awa ezate obengi kaka cabinet docteur Hakim na plus 243 84 06 55 760 plus 243 84 06 55 760. Du nouveau à Kinshasa, pour vos séjours et réservations, une seule adresse. Flat Hotel HP, situé dans la périphérie de la capitale congolaise, sur l'avenue Makanza numéro 10, dans le quartier Kimbangu, commune de Kalamo. Un espace de plaisance pour vos détentes et rendez-vous d'affaires ou amicales. Venez passer des moments agréables et inoubliables dans nos appartements de luxe équipés d'une connexion Wi-Fi 24 heures sur 24. Pour l'électricité, il n'y a pas de souci. Flat Hotel HP met à la disposition de son aimable clientèle un groupe électrogène industriel pour la desserte en énergie. Et encore, un restaurant de qualité pour savourer la cuisine congolaise et étrangère. Son bar muni de toutes sortes de boissons rafraîchissantes et vos cocktails préférés. HP Hotel, doté d'un charroi automobile pour vos courses journalières à des prix hors concurrence, vous récupère à partir de l'aéroport et à l'endroit de votre choix. Pour tout contact, appelez au plus 33 605 384 625 plus 243 82 601 0438. Pour mieux vous servir, HPE, doté d'un personnel qualifié, prêt à vous servir. Chez nous, les clients et rois. Flat Hotel HP, vivifie la vie.
tozali na Anjili Arebitabe en face ya deuxième porte ya marché ya Liberté na immeuble oyo eza na auto école Camps. Tozali na commune ya Ngaba croisement Kianza université are Vodacom, même bâtiment na shop Orange na Vodacom, avenue Kisangani numéro 2 na ngamo Ngaba sur na ngamo Makala sur université. Tozali na cité verte are Libulu à côté ya Grasse Market. Tozali na Brazzaville na Rue Congo numéro 99, Rue Congo numéro 99, non loin de Sansa de Mkondo la base na Wenze. Tozali pe na Goma, na Goma tolobi tozali na 1 km témoin entre station na église en face ya entrée ya I6. Donc tozali na Goma, tozali na Lubumbashi na centre ville avenue Maniema numéro 18 après église ya Vienvois tokangami na néo apostolique immeuble moko ya 3 niveaux ezawana tozali na deuxième niveau local 26. Tozali na Fungurume tozali na avenue ya banque ya BCDC en face ya hôtel Paradiso 3 pa mapompe ya mai. Tozali na Kolwezi okokota na avenue Mandrandel okoti na rond-point Mwangeji. Tozali entre église ya combat spirituel na masomo ya babubu pe ba produit ya docteur Hakim totinda yango partout dans le monde. Soki tolobeli makambo ya malade na yo tendeko obengi bisoka na plus 243 84 06 55 760 to beta masolo ya kate to yeba kozwa solution tolobi la santé n'a pas de prix. Ko bomba malade te sozo bomba malade ozo bomba nde liwa na yo, c'est possible malade zo tungisa yo esila. Merci beaucoup.